tous. Si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kolimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. En partance de Bunia pour Kisangani, un hélicoptère de l'armée congolaise aurait été attaqué par de rebelles. 4 pilotes des forces armées de la République démocratique du Congo ont également succombé lors de cette attaque. Il s'agit de Henri Mogbekuma, David Badibanga, Francis Mulongo et Emmanuel Kialumba. Les 2 hélicoptères de fabrication américaine étaient pilotés par des éléments de phare RDC formés en Ukraine. L'on se souviendra qu'il y a quelques jours, un hélicoptère de phare RDC annoncé disparu le 30 décembre a été retrouvé le jour suivant après un atterrissage effectué en mode d'urgence à Bafouassenge, territoire situé à 120 km de Kisangani, sur la route nationale numéro 4. Une mission de secours a été organisée à cet effet et c'est sur le chemin de retour que ce 2e hélicoptère a connu lui aussi un crash. Pour les sources militaires, ce sont les conditions météorologiques qui seraient à la base de ce drame. À en croire l'un des membres du corps des forces aériennes de l'armée de la République démocratique du Congo, le premier hélicoptère a connu une panne technique. Le 2e est allé récupérer les rescapés du premier. Ils ont décollé aux environs de 19 heures et c'est sur le chemin de retour que ces infortunés ont dû faire face aux orages, bref, au mauvais temps. C'était à 57 km avant d'atteindre Kisangani que ce 2e crash est survenu. Il y avait 8 personnes dans cette opération. Toutes ont péri. Une autre expédition est en train d'être organisée pour la fouille de ces débris afin de ramener les restes. Nous vous laissons suivre quelques secondes de leur dernier moment de vol.
Congo. Fati beto amemeli biso yango. Toi Gigi Oleli tolembi ekomi tango makambo ebongwana. Eta de toi tozelaki. Fati beto amemeli biso yango. Wangani wanyi kunga ya sendo batwe. Uji muluma kaya mpikuti wa batwe. Tina ngaje banji tamba bunena Yesu. Tina ngaje ba sendo batwe. Oleli tolembi ekomi tango makambo ebongwana. Eta de toi tozelaki. Fati beto amemeli biso yango. Oyo kikolela bana. Olembi Oyo kikolela bana. makambo ebongwana. Oyo Eta de toi tozelaki. Fati beto amemeli biso yango. Bien-aimé, balinga mikati na koloba na RDC mobimba. Ekomi na tango état de droit. Tolingana. Mokonzi ya mboka salaki consultation po ete yoka susi ya peuple congolais nyonso. Na tina ete tosangisa mayele po Congo na biso ekende liboso. Ba musicien, ba pasteur, ba parti politique, boya tosangisa mayele na biso po ete tosuteni mokonzi ya mboka Fati Beton. Azali oyo nzamba telemisi po ete Congo ekende liboso. Tolongola tribalisme, tolingana na bosolo. Biso nyonso tozali bana Congo, RDC, Congo ini, tozala bomoko, union sacrée. Mokonzi ya mboka lingi tosangana paso mpona botombwami ya Congo. Yango apeleli ba politicien ba religieux aponi tendance ete boya tosangana mpona intere ya mboka Congo. Makile etangi mingi na mboka Congo. President Faci abengi binoso tosangana. Topesana maboko tosuna mboka na biso ekende liboso te mpona nini yango. Nkasai Mbushimai kananga Equateur tosakaka bana ya Congo. Este nyonso bandundu Katanga Congo Central tosakaka ba Congolais. Tokoboma na po ninyo. Tokoboma na po na ninyo. Ekomi tango makambo ebongwana. Eta de toi tozelaki. Fati beto amemeli biso yango. Toleli tolembi ekomi tango makambo ebongwana. Eta de toi tozelaki. Fati beto amemeli biso yango. Ni yango eselaka te na mboka na ngai. Atako kumela ya butu suka tongo etanga. Tongo ya kimia etani na mboka na ngai. Debout congolais, très son au fond, longtemps courbé. Prenons le plus beau de l'an, Longona Fati Beton. Osabi moko esukola kelongite. Koni moko ebelisaka biloko te. Osimba na maboko. Social ekobonga na Congo yo. Osimba na maboko. Enseignement kobonga na Congo yo. Derrière un grand homme se cache une grande dame. Maman Denise Yakero. Malobi simba Fati Beton malamu. Mama malamu. Mama
liboso